commencement était la parole, et la parole, et la parole, et la parole, Christ, radio, parole vie, la radio qui donne à travers la parole, Kumisama Yahweh, Kumisama, libera, Kumisama, merci pour la paix, ma paix, alléluia. Te paie, merci pour la début activité autobandi le par la grâce de Dieu. Te tombe na kati milu wa le sang. Te bisi atombo ma enroi et en maître. Atombo ma na sapo kila bile na biso. Atombo ma na saba sacrifice na biso. Atombo ma na kati ma bota o ba saba na biso. Azaba to ba kati pour depuis 1 heure. 2 heures, 3 heures, 4 heures du matin. 4 ba saba na biso. Te bisi Christ. Azala nzambe na biso. Heureuse la mission. Donc, les gars, je dis que ça
Nous sommes dans un bébé Blanchard Moké, au sable sambo ouverture, pour nous faire la milieu autobandi lelo par la grâce de Dieu. Tout molio Yesu Christ Nazareth, nzamba solo pe ya bomoy, maître ya temps pe ya circonstance, nzambo zo dominer na likolo na se pe na se ya mabele. Nzambo nguya pe bokonje pe samela yo likolo ya milimo nyonso. Yonde nzamba solo pe ya bomo. Yonde makasi na biso. Yonde esengwa mitema na biso. Yonde ebomba milo na biso pe ekimelo na biso. Yonde nzambe o totalelaka. Yonde nzambo to belelaka. Kolota wana to belelaka yo Yesu Christ wa Nazareth. Oyoka kabiso po yanolaka. Koloto tomboli yo. Yawe na 4 jours ya losambo otozana yango elongo na mabota nyonso ya mokili mobimba koloto bonji nyonso na maboko na yo mosantu ya lola Yesu Masia zala na biso elongo koloto fungoli activité o ya 4 jours elongo na yo Yesu Masia ndenge to fungoli yango jeudi ya lelo kolokilo na clôture na yango na lundi ya internaf Seigneur tika nyonso esimba mepai na yo zala maître zala seigneur zala sauveur zala bouclier zala paracle ya moko na biso zala solution na ba problème na biso Yesu Christ wa Nazareth nzamba bomoy esepelisa yo tata lola ezala ya kofungwama losambo oyo kolo ezala accompagné na ba signe ba produit ainsi que ba miracle losambo oyo etika ba témoignage na bomo ya ba oyo nyonso tata kolo o disposer na présence na yo tata na nzela ya radio parole vie pour que to bondela na bango elongo kolo totiki nyonso na maboko na yo kamba biso du début jusqu'à la fin peuple na yo baza de partout à travers le monde kolo totiki bango na maboko na yo biso pe lokola Seigneur kolo o disposer lokola ba simple instrument na kati ya studio ya radio parole vie Seigneur Dieu de grâce to singing kolo o capacité pe o doter biso afin que tata tous la penza li pamboli pour na peuple au bazar de partout à travers le monde nous sommes pour la gloire de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ de Nazareth neto sameli bona kondimatolobi. Merci Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Merci Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen. Est-ce que tu peux célébrer Jésus Messie à Nazareth? Merci. Merci les hommes de Dieu. Merci cher papa et maman, chers frères et sœurs. Bande ko balandi radio parole vie. De bokati pongi na bututo pe na tongo lelo. Batata ba maman. C'est vrai, bokati pongi te po boteka to bosomba. To pe bolanda mbongo nyongo. Kasi po bolukelongi na nzambe. Bien aimé, nzambe baluka ye. Nzambe baluka ye. Yomoni Moïse azobisa nzambe Seigneur. Tali sanga nkembo na yo. Nzambe bisi Moïse. Okokite komona elongi na ngape otikala na bomo kasi na kolakisa esika osengeli otelema tango nkembo na ngai koleka wana omona momona nga na sima donc nzambe azo comparer nkembo na elongi na ye donc mutu azolukilo nya nzambe azoluka nde nkembo ya nzambe nzambe alobi teke okomona nkembo na nga te malobi tu ne pourras pas voir ma face donc gloire à nzambe eza comparé na elongi mutu alukaka elongi na nzambe voilà pourquoi la Bible dit bana nkosi bakoki kokufa nzala mais batu balukaka elongi ya nzambe bazalaka privé te na bolamu kola kaniso mon frère kaniso ma soeur merci bandeko bo en Afrique du Sud tobaki tozala kuna semaine prochaine topesa biso ba programme par la grâce de Dieu nous toko évoluer topesa biso ba programme eza en église eza na kati ya radio parole vie pour nous faire véhiculer message bandeko tom sur ça na biso à distance tom sur vous en a poussé tout ça mais la même de près na ba différentes églises et pas yo leka et pas tata leka ki alinga pe mwana na leka parce que tata na ngaza lokola tonga ngaza lokola singa singa ko leka te soki tonga na fongoli nzela te. Merci bandeko bosala biso confiance beaucoup comme la biso to pesa bino ba détails nyonso bien après tozala awa jour tel plus tel autre tozala awa je crois que Christ a osala biso ngolu des une délégation tozana lingomba ne tozala kuna par la grâce de Dieu tout ça la musala ya nzambe ko le Christ en Nazareth akanisa bino c'est vrai bien aimé to banini lu na biso lelo to ana 4 jours ya le sang
tout enseignement que peut au bon de la mine bien aimé parce que tout comme enseignement mingi ko banda bien aimé de semaine nyonso presque tout ça kana série ya ba enseignement to chité nango lundi na intercession internationale des familles bien aimé tout dans la Bible par la grâce de Dieu tout en évangile selon Matthieu chapitre 21 bien aimé tout en verset 2 la Bible dit ceci en leur disant allez au village qui est devant vous. Vous trouverez aussitôt une ânesse attachée et un anneau avec elle. Détachez-les et amenez-les-nous. Seigneur, te péché merci pour nous autotangi. Nous nous sentons aussi mamite mabatu. O pesaka buena busosoli pe mayeli. Nous nous sentons c'est là pour éclairer afin que le banao otate je sika na mite manabiso. Peut bondi la natina délivrance bon mon biso pe mabota nyonso bongo na kombo na Yesu Masia na zakatinde kolo to sambeli peut lobi amen amen. Merci bien aimé dans le Seigneur chers papa et maman chers frères et sœurs maman comme otozo kabula dans l'ensemble ezali les conséquences d'une famille liée ba conséquences ya famille o ezali bien aimé tout monde a conséquences est tout simplement un résultat bien aimé dans le Seigneur o ezolanda likambo moko songolo ba conséquence ekoki kozala ya mabe tout comme ya malamu eza ba effet bien aimé dans le Seigneur eza ba mbano to pe ba résultat likambo ozosala suite na yango résultat o bibine loko wana nde conséquence to mona lokola mutu ali loko moko songolo ya malamu te conséquence na yango goko bimise biloko mabe na nzoto conséquence nango ekoki pe ko troubler santé na ye d'une manière à une autre conséquence to lobi eza bambano bien mais réalité oyo famille o eza liée eko vivre donc to loba les conséquences d'une famille liée bien mais c'est quoi la famille yaya to pesa ba définition belé na o etali famille bien aimé la famille c'est tout un gouvernement. Au réalisé dans chaque famille il y a des chefs. Dans chaque famille il y a des chefs. Nde to mona bena mukili ndenge za organisé, ndenge pe mabuta eza organisé. Na kati ba famille au mona ba chef ba kozala. Soit ya basi to ya mibali. Ba chef bazana objectif ya ko veiller likolo na famille. Bazana objectif ya ko sala suivi na kati ya libuta. Bien-aimé, totoro ba chef bazali d'une manière physique, bazapé d'une manière spirituelle. Na kati ba famille, ndenge ba chef de famille ba konzaka na moi, ndenge pe ba chef de famille spirituelle ba konza na butu. Ba konza na butu. Yango mona ba famille su ba sali réunion na moi. Mais na butu ba kangi makamususu. Langage ya moi ekokana tena langage ya butu. Mon frère, ma soeur, bien-aimé dans le Seigneur, langage est le bamana moi, yangote le bamana butu. Butu ezakana langage nango, moi pe ezakana langage nango. Bien-aimé na kati ya famille zanine, eza ensemble ya batu o bazo bika, o bazo partager. Bien-aimé dans le Seigneur, toi moko, ensemble ya batu o bazo partager coutume moko, o bazo partager race moko, o bazo partager. Bien-aimé dans le Seigneur. Oh bazo partager yaya mon frère ma soeur culture moko yangwana famille famille ko za la restreinte famille pour za la restreinte c'est que eudi na élargi famille restreinte et bimagana élargi pourquoi parce que tata to maman bimeli kuna tant baye ba sangani ba créer une famille restreinte pe yangwana comme une famille élargie tant ba famille élargie c'est que comme moulai banoko kokota batata leki batata mwasi banakasi bango nyonso wana ekomi élargi mon frère ma soeur tant famille komaka élargi eze pe mitema bato tonda na ba problème eze pe mitema bato tonda na mikakatano mais soki famille restreinte eko créer famille élargie et sali kebate yaya balie koki pe ko banda wana balie bandaka mbala moko te na famille élargie et bandaka na famille restreinte et bandaka ta famille restreinte
so tali Bible au monde qu'Abraham azaki na difficulté au bout. Mais celui qui a atteint Abraham et qui dit pas Isaac, Isaac pas comment qui na difficulté au bout. Donc et outil de père en fils. Bien aimé, siko soki famille, yaya mon frère ma soeur, eza lié. Et qu'on a ba conséquence ya malamu te mais ya mabe. Conséquence ya mabe. Conséquence ko zani. Bien mais le sam kwa liboso par la grâce de Dieu to kende, bon na bandi yaya, na suite à programme na biso to comprendre certaines réalités. To bi famille élargie et bandaka na famille restreinte. Bato bazo partager race moko, culture te pe coutume moko. Bato bazo partager ango. Nde wana bango basali famille restreinte nde eke na famille élargie. Bien aimé, na kata famille élargie, eze pa yobi mikakatano e fandi. Et banda comment? O réaliser réalité moko spirituelle ezalaka pa tata. Réalité moko spirituelle ezalaka pa maman. Bana babotami basali kebate. Misu na bango emoni ba réalité wana te. Ba parents ba kufi ba kei ba réalité na etikali e pa bana. Voilà pourquoi la Bible dit ba parents ba liemanga mubesu bazali sute biso bana to tikali nde to yoka minu ngai. Jérémie lobi on a lamentation. Albango ba tata ba liemanga mubesu bazali sute biso bana to komi ko yoka minu ngai. Famille to bi conséquence ya famille où est lié. Lié c'est quoi? Lié zali kozwa singa kokanga boye mutu akangami. Mais otolo bela awa, ce sont des liens pas seulement physiques mais des liens spirituels. Des liens spirituels. Famille où ezana kata ba lien mutu azana ba lien mutu azana ba singa. Mon frère ma soeur, po yeba kozana ba singa, po yeba ozana ba lien eloko liboso o mona bilembo ozalaka limité na vie. Ato keo suka no fosani fosonga. Ato macho suka nango fo chiter fo kita yanga pote pour la zote ya bagalati na chapitre 5 bana verset 7 tina 8 abitala bobandeko kima mbangu malamu nini topena na telemisi bino o réaliser bato bana ba lien eloka liboso boza limité boza la limité bobana suka ateba keba suka no fo bazonga bato bana ba lien na kata famille o réaliser boza na point commun. Comment point commun? Au monde ba réalité o ya mami obika mwana mama kulutu. Eza ba même réalité o ya Marguerite obika mwana mama leki. Eza ba même réalité o ya Thomas obika mwana mama leki lususu. O réaliser bango nyonso ata ba problème zo kesana mais boza na problème moko. Eux za lokola point commun et kanga bango nyonso. Au monde ba tumsu na famille ba osala ba ozambongo. Ba tumsu na famille o réaliser ba teka ba ozambongo. Ba tumsu na famille o réaliser ba osala makambo ba ko sala ya bien mo réaliser likambo moko e kanga bango. Likambo wana e kanga batu nyonso e ozala eloko e ko sala ke famille e kangami. Siko ndenge bango nyonso ba komi limité bongo eloko wana e o kanga ka batu. Ce qui génération moko ye e kati yango te etikali. Voilà pourquoi la Bible dit une génération s'en va, une autre vient, mais la terre reste toujours la même. Oui, mabele etikala ka bongo, famille etikala ka bongo ba génération zo ya ba oleka. Ba oza héritage na famille, héritage ya malamu te mais ya mabe. Lobi Moussa na Nzambe Beje Blanchard moke Nzamba pambola tango zo me ma programme na Codef. Alobe loko moko abitala mwana oya kuti papa locataire papa somba lupangu te elungo soki tata kufi moye pe a hérité lupangu zate po tata zana lupangu te mwana a héritaka o tata tikelier mwana héritaka eloko o tata tikelier siko famille o eza lié bien aimé du Seigneur eza famille oyo so peno tali mi fongoli mus okopanda biso toza pena lié na domaine tel toto tanga na kata Bible. Bien aimé, batel ici biso que Christ a tenu ba disciple. Abibo kende na village o eza en face. Bokomona bampunda bakangama. Punda oyo azo représenter une famille. Punda azo représenter libota. Azo représenter famille. Oh maman, tata, nabana bakangama esika moko.